beaucoup na balandinyo sur du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango ni na ebisaka bino chaîne à Libération chaîne oyo ekitaka sur le terrain pour na kozola bino maïman sozo le Canada République démocratique du Congo yango na bino nyonso bo s'abonner na Océan du Congo o tozo benga ngo ezali maswa noa ba oyo ba boya ki kokota na maswa noa sort na bango ezali kinini eza ndenge moko ya sort ya bino bato bozo boya ko s'abonner na Océan du Congo pour na chaîne oyo ne bozwaka ba information kitoko na chaîne oyo ne bozwa maïman sozo le Canada République démocratique du Congo yango mosakoli ya bengi bino bo s'abonner na Océan du Congo bo tala ba émission bo partager et ko sala biso kitoko na mokolo lelo to kosimba maitali politique République démocratique du Congo et puis politique oyo etali bongo biso ba africain e kondonga o ba yebike e kondoda e yindi ya koyinda la République démocratique du Congo. Est-ce que état de siège et qu'on continue pesa commentaire to benga mosakoli ndena ebisa kibino na bi émission oyo bomoni cache émission oyo titre na moi ezali tolobela mboka Congo. Donc ceux qui osana posa ko pesa message pour la République démocratique du Congo, ceux qui osali na posa ya koloba pona mboka na yo benga mosakoli na plus 243 97 36 12 489 benga mosakoli o bengi ngai avant to sololi na yo après na ko aligner na ko pesa yo ndenge nini auto ko luka to sala na yo soko sala mboka libanda pona mwana kinde ko moko azana fuki ici atikele kinga message kasi na loba kinde ko koma commentaire to nazo pesa numéro na nga pour ke bo benga soki oza pour lobaki ozana posa o pesa message pour la République démocratique du Congo aux Afrique du Sud. Et on appelle ça qui numéro dans le but. Ceux qui ont joué à l'inte, Tika Voice, Tang Nakoya, Nakobenga yo. Bongo to sola, to yeba nini oyo koiki, ko sala pour les canes mission. To le Belamboka Congo pour passer solution pour la République démocratique du Congo. Alors tout Congolais partout aux alliés dans le monde, l'issue du Colo à l'issue. Et ce qui bino tozanga nyoso kasi tozanga mabele te ceux qui ozangi mabele okokende wa bino moko yebi Congolais partout dans le monde azala na moto ba pesa ka valeur te mais ceux qui tozangi susu Congo na biso to robata ma tout kokima wa to ka Congo pays riche to ka ba bi Congo zole se ba pays Europe Congo zole se ba pays ndenge na ndenge kasi biso moko ba Congolais ba pauvre o to benga Congo za lokola ndako anganga nganga zo fo misa batu mususu mais bana na yemoko eloko te eza lokola Congo la biso. Alors tout Congolais biso likolo a lisu biso no soto koti makambo ya Congo po bato to pesa ki litoi o to tinda ki bango ba kende pour que ba pesa biso message ya bien pour que ba bongisa République démocratique du Congo ba pesa biso mu Congo basali eloko te. Alors biso moko sikoto ye to simi makambo ya Congo na mokola lelo na kozala bongo na mama Océan de la presse nyonso boyebi aza bongo l'hôpital kasi ayoka kimbela ya ndenge na lobaki ke pona oleka na émission tolobela mboka Congo alobaki yepe mokola lelo aza na posa ya koleka pour que apesa message pona kolendisa ba peuple congolais. Alors yo peuple congolais oyo lo ba ke makambo Congo etali yote na ebite nini yo lingeta la masanga nini yo lingeta la yo ba nini lingeta la kindumba to nini yo lingeta la mais Congo faut etala yo pourtant yo lo ba makambo Congo etali yote lelo soki tozangi Congo ambiance ba makambo yo sala kala ndenge na ndenge okosala ngote po Congo ekei mais to kozanga pe Congo te Congo eza biso ekotika la peka ya biso. Alors balobi Congo ekomi peme pénalisé kwa na yango oyo tozali komona Kagame soko zo kanisa okoza mabele ya Congo okozo ata ete numéro ya République démocratique du Congo te bino pe ba américain oyo boza na sima Rwanda po bo soutenir bango ba bomba ba Congolais awa na République démocratique du Congo bolonga biso te sibo kimbango esa atelemi ba africain si ba fongoli misu bokonzi biso trop bino mindele bokonzi biso trop bino mindele. Alors cette fois-ci biso moko ba yindo biso moko ba africain to zuma comme na biso ndeko gloire ce qui to ali loba moko otiela nga vidéo oyo ya ndenge bandeko na biso ba américain ba ye basangana ki na basango ya SSC 5
pour la mai o etali maponami la République démocratique du Congo bongo tozonga. La mission d'observation électorale de la Sanko et l'ECC Mowe Sanko ECC a reçu la visite d'une délégation du gouvernement américain conduite par Madame Sarah Jacobs, membre de la Chambre des représentants des États-Unis. La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion du centre interdiocésain ce mardi 22 août 2023. On prit part pour les comptes de la Sanko et l'ECC, l'abbé Georges Kalenga, deuxième secrétaire général adjoint de la Sanko, le révérend pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ECC, et M. Cyril Ebotoko, secrétaire de la commission épiscopale Justice et Paix. La rencontre a duré une trentaine de minutes. C'était une réunion très importante qu'ont eu les représentants de la Sanko et l'ECC lors de cette rencontre avec la délégation américaine conduite par Madame Sarah Jacobs. La rencontre a principalement porté sur la mission d'observation électorale que la Sanko et l'ECC ont mise en place en vue des élections transparentes et apaisées en RD Congo. Cyril Ebotoko est secrétaire de la CJP Sanko et coordonnateur de la Mowe Sanko ECC. Et aujourd'hui, on vient d'avoir une réunion importante avec cette délégation du Congrès américain. On a fait ensemble un tour d'horizon du processus électoral. Nous avons mis à la disposition de nos partenaires tous les défis que le processus connaît. Mais aussi, nous n'avons pas manqué d'aborder la question sécuritaire parce que, comme vous le savez, il y a une partie du pays qui est occupée par le M23. Madame Sarah Jacobs n'a pas hésité de donner la raison de sa visite à la Sanko en vue de rencontrer les représentants de ces deux grandes églises de la RD Congo. Pour la personnalité américaine, chef de la délégation, la Sanko et l'ECC sont des institutions très importantes dans l'organisation de bonnes élections en RD Congo et promet les accompagner dans leur mission d'observation. As a representative of the United States Congress, en tant que représentante du Congrès des États-Unis, nous avons les deux partis et nous avons également la branche exécutive et nous considérons que la Sanko et l'ECC sont des institutions qui sont très importantes pour une organisation d'élections transparente et juste. Donc l'USAID est en train de venir en appui à l'ECC et à la Sanko pour le déploiement d'une mission d'observateurs électoraux. Nous essayons en tant que partenaires les accompagner pour pouvoir atteindre notre objectif commun qui est l'organisation d'élections libres, justes et transparentes. Soulignons que cette rencontre intervient quelques mois après la déclaration du gouvernement américain exigeant les élections libres et transparentes en RD Congo et la rencontre entre les responsables de la Mowe Sanko ECC et les sous-secrétaires d'État américains à Washington. Merci beaucoup Wana Bolandi. Vidéo Wana. Omoni bandeko na biso basango ya ECC Sanko nde basanganaki na bandeko na biso ba américain o bayaki pona kotala makambo etali bongo maponami ya 2023. Bango balobi basana baye pona maponami ya 2023 ezala maponami moko o voter Mama Doriana ye kaka moto akobima. O voter ndeko Gloire ye kaka moto akobima. Ezato voter Mama Doriana batie ndeko Kabuya. O voter ndeko Gloire batie Mosakolite. Yango bandeko baye pour que bakamba biso to ba soutenir to bakota na kati ya seni po batala maenini oyo ezali kosala maponami ya République démocratique du Congo ezana mbutu ba misusu banzimi bakokende te. Est-ce que maponami ya 2023 kosala to yebite nde ba mindele wana baye soki solution ko kopesa na mai oyo etali maponami na République démocratique du Congo. État de siège bino moko boyebi o ezali konungwa na lelo. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi atelemeli bongo to bayi mboka batelemeli mai o etali état de siège. Bandeko na biso ya est balobi état de siège de près ya et produit ba on est le côté.
tandis que état de siège ndenge ya bandeko bakokufa ebele yango bango batelemaki balobaki makambo etali état de siège balingi yango lisusu te nde na ngambu mpe ya maaméricain toyebi te soki état de siège ezalaka eloko oyo eza bénéfice ya baaméricain yango balingaka te état de siège elongwa ezalaka kaka yango na nzela nsinga tokozwa bongo maman océan de la presse en direct ya hôpital pour apesa message la République démocratique du Congo na mai oyo etali état de siège. Alors yo pe ndeko kozala na posa obenga po tozwa na émission tolobela mboka Congo po pesa message po na mboka na yo benga mosakoli na numéro oyo na pesi tozwa bongo molobeli maman océan en direct ya hôpital. Mbote maman océan. Mbote Cordon, mbote mokonzi, mbote na bakongomani banso, mbote pe na babone na biso ya Océan du Congo. Vraiment merci beaucoup. Nzambe apambola bino bo continuer ko s'abonner, bo consommer chaîne Oya Libération. Oyo lelo mosakola lobi masuwa no atango ebeleni esengeli kokota masuwa kotonga yango ezaki pasi mela ebisi bino tango tokokanga nzambe ndazo kafungola donc bokotaka ero bokoto pour l'air est grave, tellement grave. Merci boss. Merci beaucoup maman Océan tokozwa penda tamola ite po toyebi ozali na sika ya pasi kasi pona souci ya mboka na yo po zape moko ya babundeli o babundaka pona République démocratique du Congo e kondongwa na Congo likambo oyo etali état de siège message na oto mbela nini oyo ko kopesa bayimboka na tongo ya lelo malobo mboko oyo matondo mwana mboka vraiment tika nzambe apambola ona mosolo zosala vraiment na moni bato babenga ebele babosa le shukuru badepute baike balobi na mamose ya to mona kabuya na lobi en tout cas balobi mosali ezalaka nde boye soki bakongomani banso baza lokola yo nzambe akopambola parce que il faut badescenda bazalaka il faut bato oyo bakoremplace me bakongomani balingi te mwana mboka pasi ya bakongomani ezali ete po ete mokongomani ya malamu ali te soki yali yo te kabuya na babiso baoyo na babonomi mbenga pamba te biso nde tolingi Congo biso nde tolingi mboka na biso ya solo bayi banso bali bobele bato bakoloba lokola bachaku chwa mwa makelele soki koyokana na lopitalo la se bakotongatonga bisika bya bango bakongomani likambo letali état de siège. État de siège, mboso apesaki délai précis. Mais tikino lelo, toko ebate état de siège yango epesi na Congo nini. Banda état de siège ezalaki elobamaki tikino lelo bato bakufi boni. Bamboka ekoi boni na kati état de siège bunagana ekenda. Bamboka bayike ekenda ezongi te sika bana ituri bakonyokwa mapoete bazwi bamboka ebele bandeko ya ese bakonyokwa basengi balobi état de siège elongwa biso moko tobunda etumba pamba te tomoni ete bamboka ebele ekoti mosala nango bobele koyiba minere mosala nango bobele kobomo bakongomani peuple akovanda na kimia te bamboka mwa mike tikala polele bakongomani baka lisusu te bakotaki na baconférence wana baréunion ndenge bomoni Sama Lukone premier ministre akende kozongisa mongoloto ya babuku epai ya tata mokonzi mwa ekolo Félix Antoine Tshilombo akoboma mboka lelo batei kosala biloko bya bango eyokani te bakoti na babiro bamelika bakoti na bisika nyonso epesi eloko te ba M23 balongwe te EAC elongwe te Burundi elongwe te Uganda elongwe te Rwanda elongwe te basoda banso oyo bayaki wana bazongi te eloko moko ya malonga te Sama Kakemi alobi na suki wana na pesi matondo ebino moko bomoni bandeko ya Ituri ndenge nini baleli balobi ete oto yokalaki yango te état de siège elongwe te
ndeko na ngai likambo état de siège wana ekosila te soki kongomani atelemi te. Likambo état de siège wana mboka babiso ekozalaka na bowumbu pamba te ezali Rwanda te toloba likambo bato balingi koyoka biso te. Bato bakobundisa République démocratique du Congo ezali ba occidentaux, ezali ba Amerika, ezali ba France, ezali ba anglais, ezali ba mboka wana Angleterre, ba mboka wana biyike bisangana pona kozwa minere mwa biso. Nde batelemisi biso Paul Kagame lokola muumbu na bango, mosali na bango atelema po ete balobaka Kagame aza simple instrument oyo atelemi po soki ezalaki kaka Kagame nde azobundisa Congo. Mais lelo Rwanda ekoma moko ya province na kati ya République démocratique du Congo po Kagame aza puissant te. Kagame akozwa makasi abombami epai ya baimpérialiste baoccidentaux oyo bakonyoko biso. Lokola tosi toloba likambo yango mbala o mbala, lelo oyo bomoni likambo ekondongwa na Niger, mwana mboka na motindela yo moko ya audio oyoka ndenge nini Macron akangisi bato bayeba France bazwa bisaka bazonga pamba te banégocie Niger balobi toboyi négociation esimbi te, balobi nkombo ya France okite mboka na biso. Lelo oyo bato ba France bakozonga, me batiki pete bakei koyokana na bandeko babango ba États-Unis ba Amerika mpona koluka lolenge nini bakota na banyama ya mokonzi oyo ya Côte d'Ivoire oyo bolole mpona bayokana bayeba kodétruire Niger. Me biso tolobi ke vive la guerre à Niger, Russie ekei kokota likambo yango. Lelo na kati ya République démocratique du Congo, Félix ayebi ete akangami, Félix ayebi ete ndenge azali wana kombo na ye bomoi tokufa. Soki akosala eloko te tokozwa deuxième musée na mikolo mizali koya pamba te bayiba oyo bakosimba Kagame balingi te Kongo zwa bonsomi na yango. Félix mabe na ye ezali kaka abimaki demona ya kokende kondima Kabila apesa ye maboko. Il fallait que atika Martin Fayulu lokola zwaki Martin Fayulu peut-être alingaki ata kozwa bakor mosusu oyo elingaki epesa ye poids po peuple aza nsima na ye. Mabe ya Félix ezali ete andimaki kozala yudasi koteka Kongo na kokende kondima bakor oyo lelo azali kokoka kosala eloko te. Maso bokomona Félix akosala sourire jaune oyo bango moko balobaka lokota elifalanse mwana mboka Kabuya. Félix azali neloko akosala te. Sika etikali nini lokola bashina na Russie bakosenga la Félix lokola yo kangami, pesa biso maboko to koto, pesa biso maboko to bunda po ete biso toana bibundeli oyo soki tobundi baoccidentaux bakozonga. Sika pasi ya Félix akomi kotala ete soki asinye kozala guerre mondiale bona mboka Kabuya esengeli olanda likambo malamu tozolanda mama océan bato bazolanda yo likambo oyo ya Congo nazoyebisa bino ke soki kaka todéclenche boyeba ete kozala guerre mondiale bato bakoyeba te pamba te Congo ekovanda sika ekobika bango bakomona biso lokola bato na boleba ndenge tovandi kimia boye bango bakomona biso lokola babelole. Occidentaux bayeba ete ntango Congo akodéclenche fe ekozala guerre mondiale pamba te kaka Russie asimbi bango boye baningani ekonomi wa bango bobebi lotiliki lwali te bakomi kobika na pasi longili mekoteli bango yango tokosenga na mwana mboka Félix ekomi ntango oyo andima te anyoko molisusu pamba te atako akolia atako bakosala bafete ndenge komona bakosalaka mikolo na mikolo ezali kobimisa pasi oyo bali nango balongi etumba ya Kongo te pasi ezali Félix akokoka te ndenge ali wana mpe nzinga na ye bayebi ete mwana mobali oyo akokoka te. Bato banso bakoya pembeni na Félix mpona kopesa ye maboko eli bato na moyibi bakoya te mpona bosolo bakoya mpo bayebikela nzela na ye soki Félix akozwa mwa soulagement abimisi misolo apesi bango yango okomona ata na ekolo Kongo ata na capitale ata bisika biso biloko moko bizali te ndeko Kabuya likambo état de siège ekosenga andima
pamba te Félix ayebi ete Kagame te moto akobundisa biso. Félix ayebi ete Kagame ali marionnette. Félix ayebi ete likambo litali ba M23 bakorumbela bakobaluka ba MONUSCO ezali likambo ya occidentaux na impérialiste. Kongo mani boyoka ngai etumba ya bakongolais ezali mpe tokobunda na Rwanda. Tokobunda bato balingi koyiba mboka na biso, bato bayiba mboka na biso. Yango tozali kosenga na Félix po ete tokomi na virage ya suka. Bolinga te tokomi na virage ya suka. Félix soka tche matoi mangongi. Lokola bamelika bakomi kokita awa. Omoni denika di matelemeli ba video amoni yango mama awa. Balandi yango pe bandeko balandi yango. Ya fichier électoral la biso Amerika komi koya kolinga kotia maboko na kati ya Kongo na ndenge ya kanza. Akomi kolinga lelo kotia maboko na Kongo na ndenge ya kanza. Yango na tokoyebisa Félix. Mwana mboka tango ekoki risa kota bachinois baya na bibundeli po ete tobunde tumba. Tolongwa na bateatre politike oyo bozomona sikoyo. Tolongwa na bateatre politike mwana mboka Kabuya politicien malonga azali te. Politicien banso komona wana mibi bato na lokoso bato bakosalela biso théâtre. Bato banso komona wana bali na bolingo ya Kongo lokola yo te. Ata ko bamoyi koyoka olelo lobi jifendele bakondima ete chaîne ya libération masuwa noa ezalaki nde mbele ya nzakomba kobenga bato ete bakotala masuwa po ete ntango ekoki. Tosengi na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo atika nzela na barisi, atika nzela na bamelika abanga te. Guerre ekota na mboka, guerre ekota partout po ete moto na moto ayeba kozwa bosomi na ye. Arate occasion oyo te. Soki arate occasion oyo ayeba ete Kongo ya lobi ekomela ye. Arate occasion oyo te po ete akokoka kosiko la République démocratique du Congo te. Asa pesi maboko tango molai na bamelika, tango molai na Kagame basi balei, tango ya barise na bachinaise tokopere na bango toali na biloko bya biso. Mais tobunde tumba tobimisa bato na kanza pe atika nzela na bakongomani oyo ya solo lokola biso. Tango tokokende kosenga maboko na risi atika kokangaka biso, atika kopimela biso nzela biso tokosunga Kongo po ye pe baboma ete na kiti ya bokonzi. Atika biso na ba Bruno Mimbenga na ba Josué na ba Bongo tosala mosala oyo nzamba atindi mpona kosikola Kongo na bambundeli misusu ya solo oyo bali deja na kati ya République démocratique du Congo. Atika biso tokende kozwa l'armée na biso Tigre na bapapa Delphin Denda to sauver Congo. Akangela biso nzela te mpo ndenge azali wana ayebi ke akomi obu ya souffle na ye. Yango nali kosenga na bakongomani oyo bozali bisika biso na libanda. Pona nini bolingaka tolekana na etando eke kosengaka bino papa Kingandia sunga biso toali na pasi sunga biso toali na pasi toali na posa ya lisungi na bino ya misolo bosunga biso po ete tozonga tosala mosala oyo toali kosala toali na posa na bino. Merci na bandeko na ngai bayike bakosunga ngai na koya kopesa bango matondo mokolo Nzambe akopesa biso makasi tokobima kati na oyo esika. Ali bayike bao batiki te ba Daniel Ngenda ba mama missionnaire ba Debris no mwana mère ba papa na ngai Mikael papa na ngai équipe polate bali bongo bayike bandeko ba kosunga mais alika bisatola mitano te. Mama na ngai na Suisse nzamba pambola ye na joli kuna alika bisatola mitano te ba mama dolo bo ali bayike le grand professeur nzamba pambola Achille Mave na molonga na ye Mireille Mave bali bayike Kabuya toali na posa ya misolo betambela mabose ya azali na posa ya misolo basunga nano biso tolongwa nano esika ya pasi toali mpe toyeba na kotelema po ete makambo mali mayike ntango ezali mabetola na pongi te. nayebi te soki moto na mosusu ezali na yanola ebongo na kata po ete namoni minganga bani kosala kwa kokoto. Merci beaucoup maman Océan mbela na yo eyokami epa ya bayimoka oyo balandi yo na ntongo ya lelo. Mais ndenge outi koloba tokozwa mpenza ta mingi te mpo ozali na hôpital ozali kozwa soin ya oyo azali ndeko na biso mwana na yo tozali même
boranda yo mais moi message moko muke to lobi ke to bima to bunda kasi to moni bayi ba Amerika ne outi koloba baye ba koti poke balandela fichier électoral na biso eli koloba nini est-ce que maponami na 2023 yeko salama to maponami ko salama te to ko bunda ndenge yo lobi ke to bima to bunda poto moni bayi Amerika ba koti na kanza pona ko yakolandela fichier électoral na biso est-ce que message oyo pesi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akosalela ngo ou akosalela ngo te message nanga muna maluba matondo mwana mboka oniati penza nisike lomobani e ali kotesela bakongo mani ete nyoso twali ba umbu yo si omoni ba Amerika kama basaka maponami na bango congolais kongo mani moko akena kotela fichier électoral biso moko atopote na ngo balenge te bango baye kotela yango na qualité nini bali banani bali banasala bakongo mani ete biso ne bato tokokonza bino kongo yali ya bino te ata ko Félix ali mokonzi ya kongo te po ete boni mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akonzi miloko ya bongo tokoyi te baninga malamu bazalaka mata yo moko kambo yana pesa ndakisi na ndako na yo ovandi mpe ngai na ye kaka maboko na ye kokonza kaka po tosololaka ezali malamu te yango toali kosenga na bakongomani maponami oyo makosalama na kati ya République démocratique du Congo ekozala maponami te ekozala tricherie ekozala soki mwana mboka Félix Antoine Tshilombo abangi bango aboyi kokende pa ya balisi aboyi kokende pa ya bachinese abangi bayi b'Amerika bakozongisa ye akokaba mboka na biso lolenge ya liwa koleka bakufa oyo ekoti sika mwana mboka kanga likambo nazali koyebiso lelo kanga maloba oyo nazali koyebisa yo lelo soki maponami mwanyamu oyo ezwi esika na koyebisa yo te ezali po ete Félix Antoine Tshilombo akaba mboka po azali impuissant ya kosala ata kolikambo moko mpona kobikisa milimo ya bakongomani to mpe biteni bya mabele na biso Félix asi alembi asengi na bango makambo na akoloba bakokamwa ndeni na ye biamo asengaki na bango alobi ete Kagame alongwa na mboka na biso batika este kimia eske bandimi c'était le siège yango etikali kaka baboyi kopesa ye sika ndenge Kabila Félix akomi wana lokola ali Yudasi akomi sikoyo na makolo mibale akoyeba te nakende pa balisi nakende pa bashina basangana baya kokota etumbe koma monene mpe ngai nasala nini ngai nayebisi ye andima po ete lobi azwa ata esika epemeli ata nekoke ya Moïse andima po ete Kongo Félix akokoka kosala eloko te na maponami oyo bango bakokende kozala maponami ya bolema ekozala maponami oyo ekozala na esika te mpe ntina te pamba te ezali maponami te mboka yali malamu te na bandundu bakovote te bandundu bitumba ekozonga nsima lobi nayebisa yo po ete baoyo basalaki 5 mois awa basi bazongi bakei mpe komilengele po ete katakata zonga lisu ya makasi nde esengo ya mwana mboka Tshilombo na bato na ye bitumba ekozonga lisu makasi na kati ya bandundu esi ebandi mpe ekozonga makasi sikoyo ndenge tozali awa biso moko bakongomani tokufa likolo eye ekolo ya biso yango nazali koloba ete bayi b'Amerika bali na ntango ya koya kosala masano bango bakosala esika na biso te tokosenga na bakongomani mpo ete baopoza bali te soki bopoza tozalaki mbe lelo tosali lokwa Niger bongo ba mbe toningisi Félix bongo bandeko Delice esanga bandeko mosusu baza baopoza te bali bato na ngbele bato na kwanga bangbele yo benga bango bengwele soko moni bango na nzela obita bengwele bango na bakolekana bali bopoza te ndeko na ngai yo so moni opoza senzaka kazaka bongo opoza lelo lobaki te lobo lobi te lobi bali bato na ngbele bayebi ete Félix ali moto na bolema akopesaka biso nde mpanga tika tokende epai na ye omonte basundoli Martin Fayulu omonte na miniti oyo boye babimisi Martin Fayulu lokola moto na bolema Martin Fayulu atikali ye moko ntango tolobaki bayokaki biso te sika bino kozalaki lisanga na moninga bolobi bobunda etumba ndenge libele bopesa bakandidature moninga boye
sikoyo na yabimi moto na mayele na yabimi bolole mwana mboka nayebisi bakongomani ntango ezali mabe ntango ezali lisusu malamu te bandeko oyo batelemi bango bazali kotelema mpona nini mpo bali kaka bango na bafrance biso babelge basi bateka mboka yango moni mpasi ezali makasi mpe mboka oyo etoni nkita yango nakosenga na bato nyonso bakolanda biso bipai na bipai botika nano kofengolaka bandeko na bino mpo mosala biso tokosala mpe mpasi oyo tokokutana nango na nzela ya molimo mpe ya nzoto bokoki kondima te kongo ezali komodire biso ntongo midi pokwa bakoluka kufa na biso na nzela na biso moko na nzela ya bana na biso na nzela ya kozangisa biso ata kokimia me tokolembo te bosoutenir biso botikaka kofingaka mafingo tokoluka mboka ezali ya pasi ya biso na bino me kame bino libanda bokobika ata mopepe ya malamu biso awa mopepe ya malamu tozali te yango tolobi boye mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ndima kobanga te ntango ekoki osi okufi na yo okolingaka kopola sikoyo okobanga nini ebembe ebangaka sanduku te ndima barisi bakota ndima bashina bakota na lolenge ya mibali mpo ete na ndenge ya kanza bakongomani babengana mpe ntango bakongomani bakobima libanda koyoka te otindela bango bapolisi ya bakele kosala bango mabe tika bango babelela po ete bapesa yo pema mpo okokoka te bayi kongomani botelema kongo ezali ya biso kongo ezali ya moto te kobunda etumba nsima na moto te kozela moïse te mpo na kongo moïse akoya te kozela nowa ntango akobelela yo masuwa nowa yango oyo tolobi bokoto po ete totonga esika biso baso tosimba na loboko todelivre kongo soki boboyi botiki maponami oyo ya nyamunyamu mpo félix akobanga kufa félix akondima mpe te na ndenge na akomonaki na barise na bachinese baza nsima na ye mpo akokendaka kaka konegosia kaka kotangatanga koluka kaka konegosia lesiko akomonaki bandeko nde bakokufa ye akonegosia nde babimisa bato na ndenge ya négociation ntango yo okobondela bango mpe bato bapesaki yo bokonzi ekosimba te soki ali moto ya solo azela deuxième mandat te mpo olongi te na 5 oyo na 5 oyo bakopesa nde okolonga ata topesi ye 100 mandat akozala toujours na se na bango mpo ete bango bato bapesaki ye maboko akozala bobele konyoko bapeple congolais na nsima ye topesa ye manda ya malamu atika tobunda nano tobunda soki tobundi baniger bango balongi te baboyi négociation bafrançais babimi te tika nzambe apambola république démocratique du congo apesa bino makasi bato bosabone boconsome bémission boyeba ete l'air est grave ezala bino boyali na poto ezala bisika nyonso boalela bayindo mpe mindele bosumba kongo na bino po ete ata bino bokomona pasi soki kongo ekei pasi ekokotela mindele bokolinga bozonga na bamboka na bino bokozala esika ya kozonga te po ete atako bisika nyonso bokokeleza milio me ntango oyo bokozwa mwa pema ya moke po ete atala mikili ya bapaya bakonyoko ya bandeko na nga na ntango oyo ntango bokozwa ata pema ya moke bosoutenir biso longonya na bamama missionnaire basi ya nguya nzamba pambola mwana mère de brino nzamba pambola Daniel Ngenda nzamba pambola Charlie Chobwa bulali bongo bayike mama na Jolie la Suisse mama Dolo nzamba pambola bino banso monga Nestora pambola papa Mikael ekipe pour la terre bala chabiene bato ya moto mochali pe na dina kanda ya kosaka la terre kabole tele Congo na kokita penza na kansa pona koningisa mabele pe tolobi tango tokotelema moto kotina ve soki mwana mboka tio boyoki malobo na lobi na ete ayeba ete akozala problème na biso papa te tokotindika ye penza lokola moto nyama abima na makasi mpo ye nde akoyoka biso te tokoyebisa ye andima makambo oyo risa akoloba na ye andima makambo oyo bachino bakoloba na ye tobunda soki guerre mondiale esalama bafwa bashala que vive la République démocratique du Congo, que vive Moussakoli Kabuya, que vive la guerre en RDC. Merci. Merci beaucoup maman Océan. Merci vraiment Nathan Merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko na ngai wana tozalaki bongo na maman Océan tozwaki bongo en direct na hôpital nde na uti koyebisa bino yo peso ko moto za na posa ya kopesa message pour la République démocratique du Congo ndenge to uti ko za maman Océan ndela singa obengi pe Mosakoli ya plus 243 96 36 12 489 plus 243 97 36 12
489 wana okozwa mosakoli soki ozwinga ligne te otiki message na kobenga yo pona na programme yo na yebisa ndenge nini tokoki kosala po oleka na émission tolobela mboka Congo. Merci beaucoup na bino batu oyo bozwa kitambo pesa kitana bino ya kolanda biso na émission lelo. Tika te nzambe apambola bino, tika te nzambe abomba Congo oyo nyonso azali kokana ya mabe pona République démocratique du Congo alonga biso te. Congo ezali mboka oyo etondi bomengo etondi richesse biso ba peuple congolais poto bénéficier na mboka na biso ekoma lokola mwa lisumu moko boye. Nzamba bomba, nzamba batela, nzamba tika biso ba imboka to vivre na ba moyen na biso o ya pesa ki biso biso batu tokendaka pa ya nzambe te tosenga ki nzambe pesa biso bomengo ya kaka na Congo te. Nzambe moko mutu apesa ki biso bomengo alobaki na kitisa ki bomengo na République démocratique du Congo. Alors pourquoi congolais akoki ko souffrir na mboka na ye? Pourquoi congolais akoki ko nyokama na o ezali bongo bomengo na ye? Alors moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi tolobi message ya peuple congolais oyo bapesi yo yango wana. Nzamba kosunga nzamba kobatela yo eloko pe ya mabe kokomela yo te bayimboka pe bana sima na yo bayimboka pe bakosambela tolukwa tokabwana na bayinya République démocratique du Congo. Soki yo kolinga osala de mandat yo, soki yo kolinga osala 3 mandat yo, alors mboka nde ezonga na kanya ba congolais ezala te élection ekoma lokola eloko euti na poche ya moto ovote moto na uta kolebisa bino na libandeli bazwi moto mosusu batieli yo te eloko moko ya mabe ekokomela yo te. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi nzamba batela yo nzamba bomba yo nyonso ya mabe o bazali kokana pona yo ekomela yo te. Merci beaucoup pe na mwana mboka Martin Fayulu l'homme du peuple nzamba batela bino. Merci beaucoup na bato nyonso ba politiciens tout o ba na souci République démocratique du Congo o tout ana posa Congo ezali se kwa nzamba batela bino o nyonso pe ya mabe ekomela bino te. Merci pe na bino bapandisa ngo o nyonso pe bo akoloba vérité pe na République démocratique du Congo nzambe apambola bino. Merci pe na bino la police, merci na ba ministre bino nyonso o ayebi kaza kosala musala kitoko pour la République démocratique du Congo nzambe apambola nzamba batela bino. Merci beaucoup yo mtopesa ki lito ipe temps ya kolanda biso na émission lelo ezala ki bongo ya bino kabu ya l'homme puissant mosakoli bino moko bauti kolanda mama océan de na yebisa ki bino o azana posa aleka na émission to lobela mboka Congo abengi mosakoli par ba numéro o na pesi bino bongo topesi yo programme nini to ko sala pour leka na émission to lobela mboka Congo. Alors bon s'abonner no océan du Congo, bon partager mes émissions. Maswa noa elinge kule ngana bino to kutani mikolo zali ko ya merci na ndeko Gloire Ngomba o azaki na sima caméra et puis na bosanité la maman Doriana la fille intelligence ne moka milobela kabino boyebi mwana maele na kati ya bana maele. Et merci beaucoup na mama pe océan espace o ya pesi mosakoli pona ko ya ko lendisa bayimboka ngana bino to kutani mikolo zali ko ya bye.